Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na bino balandi, tindika tindika, vous êtes encore une fois de plus le bienvenu na fréquence na bino ya Boania, na masolo ya Boania ndenge bolinga ka chaîne Oyo. Merci vraiment pour la contribution na bino, merci pour l'échange, merci pour la feedback na bino oyo sala que bo interagir na biso à travers masolo ya Boania, décryptage, analyse et information. Merci pour la fidélité, vous continuez à accorder na émission Oyo. Debout Congolais, Congolais à Téléma, Congolais à la Moka, Congolais à Ebake, patrie, Eza sacré, patrie, Badefandaka Yango. Merci vraiment Nabino une fois de plus. Merci na papi Kelina Refait qui sont beba kolo chaîne Oyo. Bazo sala que émission Oyo et comme makana bitando Nabino. Bango pe mutu bazo sala vraiment que émission Oyo et continuer à s'améliorer pepe sabino ba information ya qualité. Bino batu bozo interagir na biso bo continuer à soutenir émission Oyo la forme nyonso brosa elango pour te continuer à servir bino. Lelo tozo lobela nini? Tozo lobela marché ya la Moka. Fayulu épuisé ba épuisé ye na marche moko oyo abimisi énergie moko inutile. Énergie oyo et servir nango yete. Il a profité certainement na ba jeunes gens ya ba quartier populaire, ba jeunes gens déservés d'habitude oyo d'habitude balandaka na bango n'importe quelle manifestation. Oyo koko tuna mutuna moko temi balete à répondre yo ya marche à salaki soki alingaki penda ko lukanie ni réellement to yebite. Mais to koye bango tout au long de émission oyo to comprendre et enfin la marche de Fayulu a produit quoi? Marche ango et salimaki ndenge nini? To yebi ke bolandaki ebele mais nous allons essayer de décrypter marche wana ndenge salamaki et puis suite il y a des événements dans la journée. Quelques petits accrochages dans les militants, il y a eu de pèse et puis il y a quelques chité dans souka ya marche naie. Que va devenir Fayulu? Qu'est-ce qu'il va réclamer? Comment va-t-il orienter sa politique? Il y a une émission à l'élo. Et puis les petits bonus autocolobé appelé sous Ezali président de la République a participé qui peut na 30e anniversaire de l'église, il y a Maman Oulangi Osho. Il y a combat spirituel, ministère, il y a combat spirituel. Le président de la République était là. Alekisi, il veut être partout. Mais c'est un président qui affirme par rapport à la réalité, à la religion, certaines religions veulent s'approprier le monopole d'État. Et comme on dirait, bangonde la religion d'État. Mais ici, visiblement, nous allons essayer de décortiquer pour comprendre comment le président de la République a accordé importance na la laïcité à Congo na l'église nyonso oyo ezali populaire oyo ba congolais bazokota président azali na considération na bango. Tokolobela ngo pe tout au long ya numéro oyo. Encore une fois de plus, vous êtes la bienvenue na émission Nabino Debout Congolais. Merci Nabino Batubozola Nabiso à partir de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud et de partout où vous nous suivez. Je n'ai pas cité vraiment nommément Bouzaï Belé. Merci pour la fidélité Nabino. Ndenge Toutaï Kolobana sommaire, Monsieur Martin Fayulu a fait sa marche. Tuebi mingi ndenge nini ezalaki pasi na difficulté bazwaki na Jantini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa tangu bazweli bango décision balobi désormais Changu ezali déclaré zone moko neutre. Ba marche et kobanda ko salima lisusu kuna te soko lingi marche vous commencez à partir il y a pour matete de bonhomme au mati mais na Changu okokende te. Fayulu après kosolola na bango après meeting na ye ya Sainte-Thérèse a monique que il faut bakende ko la marche mais cette fois-ci à poni wapi
ake kopona na commune ya Ngaba. Alors biso pe tozanga ite kotia miso na biso po to étudier profondément to yeba eloko nini pourquoi Fayulu a choisi Ngaba pour na nini marche ke ko bandela kuna après Tchangu Fayulu na Ngaba ke ko luka nini yango pe après ba maître réalise na biso to moni ce qui suit eloko ya liboso to comprendre ba zone oyo délinquance juvénile ezali makasi bato bayebi peut-être délinquance juvénile te ezali kiyanke ya bana mike oyo ezosalaki bana bazala lelo bakuluna banani moi qui voyou wana ya un certain âge wana délinquance wana juvénile mais ya biso eza accru suite ya ba réalité sociale suite ya libulu oyo Joseph Kabila tikaki mboka ina laissé aucun avenir pour la jeunesse. C'est fossé là oyo atrenaki biso yango lelo ezosala que ba jeunes gens ebele bazala na eloko ya kosala te. Mais Fayulu dans sa quête de militants, dans sa quête ya bato oyo bakoki ko constituer oyo akoki ko justifier lokola ba militant na ye. Il prend pour cible ba quartier populaire, ba quartier oyo ba jeunes gens wana bazali. À Tchangou, les gens déplorent que chaque fois que les manifestations a fallu les alliés, soit des petits jeunes mineurs, soit des jeunes gens ébélés dans la plupart. Ce sont des petits bandits. Les Koulouna, les petits Chégué, tout beau que les normaux peuvent aller, il y a des gens aussi sérieux. Mais dans la plupart, Masoué Yaka Kokota Nakatia meeting à Fayulu, et Zamasumoko, vraiment, il y a des jeunes gens au Baza désœuvrés. Na oyo bazali victime ya injustice sociale héritée na régime ya Joseph Kabila. Ba jeune gens wana na kobima na bango na ba marche makambo oyo basalaka après ba marche elakisaka civisme ya makasi elakisaka kaka ba chanson ya tribalisme kubuka babiloko ya batu koyiba kopier ba magasin ya batu babiloko esale makana sima ba marche ya Fayulu. Ça c'est ce qui s'était passé à Tchangu. Mais cette fois-ci, pourquoi pone les sous Ngaba bato bayebi makamtozolo bayebi de quoi nous parlons ba meeting ba marche politique et traînaka certaines personnes oyo bayebi te mais tant ko tuna bato baye ko participer na meeting na bato baye ko participer peut-être na marche ba ko luka boye ba bango eloko nini bango ba marcher laki bato baza sur place bato balandeli malamu soko tuni sur 10 personnes bato ba participer na marche wana ya la moka okomona ke 8 personnes bakoye baté loko nini bango bayaki koluka na kati ya marche wana parce que marche wana bango bayebi raison nango te mais parce que frustration nyonso tango ezali engendraka ba comportement ya forme na forme ebele bande ko na biso ebele mususu ba frustré les jeunes gens qui ont besoin de faire ce qu'ils peuvent faire ba moni pe que vent moko populaire ezali comme ma biso ya ko bandana ko manifester pe ba désirata na biso ils se sont traînés là dedans mais ce n'est pas ce qui importe na o biso to za ko lobalelo na marche na biso na émission na biso ce qui nous importe ezali koyeba la marche avait pour but nini et gain de cause ezali nini ezali la politique oyo ezalaka na but pour but intérêt général ezape na politique oyo ezalaka na but to pe objectif ya ko distraire bato c'est-à-dire kotika bato na kati ya distraction bokei nango na suka nango obtenir gain de cause te pour certains Fayulu a reçu une forte mobilisation. Pour les observateurs avertis, bayebi que eloko bango bazobenga mobilisation, ezali frustration, ezali conséquence ya régime passé. Bato ba comprendre makambo oyo bayebi ko analyser acteurs politiques na ba action na ye ba kokolanda. Ndeko Martin Fayulu te parce que bayebi que langage est changeant à tout moment. À cause de la position clarté. Il risque encore de dire aux Congolais que beaucoup d'été dans l'élection ezakoya parce que batie candidat oyo a sepeli singaité parce que tout moni yango tout au long ya etamboleli na ye ko banda 2018 o ba commissaire acteur national
nous devons comprendre ici que c'est invention ya ba individu o ba comme ça qui acteur national ko comme un acteur national et même les biso os ya ba sentiment ya tribalisme. C'est-à-dire batu mususu na ba sentiment na bango na kati tribalisme et kozala exacerbé na présence ya ndeko Martin Fayulu. Biloko tozoloba na ba marche batu mususu bazomona ngo balobi ezali en mutu azo mobiliser ba masse. Oui, opposition ezaka légitime soki cause eza noble pe mutu azokumba batu wana aza na bolingo ya mboka pe aza pe na ba raison penda malamu profonde vocation na eza peke ako servir mboka lobi. Mais opposition automoni ya vraiment Martin Fayulu les osenga repentance ya munene parce que bebi nango ebandi déjà na makambo ya mabe. Soki koto wuti oza na ba raison ya malamu te ya kozala un opposant politique oko fabriquer ba raison te déjà na kati ya nzela po koma opposant ya malamu. Le mauvais départ était que ndeko na biso wana atungisi makanisha ba congolais ebele sous-informés. Depuis l'élection 2018 bato musu ba yeba ki ete bakanisa ki kaza mosanto. Les esprits faibles qui ont été entraînés na mupepe wana. Lelo ebele bazana kacha ko se repentir ba comprendre que bazaki distrait. Il a fait danser beaucoup de gens. Bato babini, mais en fin de compte ba comprendre que azalaki kaka mutu moko ba fabrikaki pour une cause. Ezalaki cause wana ezalaki contre nation mobile. Mais ici maintenant Fayulu a mal ya positionnement entre le chaud et le froid, entre gauche et droite. Nazala na kan ya bato ya changement, to nazala na kan ya Félix Tshisekedi, to nazala na kan ya Fayulu, ya Katumbi. Fayulu n'a pas de position fixe. Et ce manque de position ezo sala ke asposaka ba acte moko eza contre-productif. Bato eloko bazobosana eloko bato bazoko prétendre kozala ba opposant lelo contre Tshisekedi bazobosana ezali ke opposition ya lobby contre Joseph Kabila et kozala même opposition te contre Félix Tshisekedi lelo. Kozala opposant ya muto ya lité 37 ans ayebi makambo ba marche ayebi souffrance nyonso ezaka na opposition eza facilité. Tshisekedi a libéré certaines choses oyo n'époque à Joseph Kabila kokaki ata ko céder na 1 centimètre. Et dans ces conditions, on sent que M. Martin Fayulu a été épuisé. Au moment où lui est en train de faire ce qu'il appelle marche, bazo memaye, azo lukaora ndenge nini akoko renouer na peuple pour dire que je suis votre défenseur, a luka ndenge nini yepe akoko telemi sa parti na ye parce que Fayulu n'a pas de parti politique. Il doit avoir le temps sérieusement de préparer son parti politique, d'enseigner à ses militants ndenge azobenga engagement citoyen wana pour le développement, tout ce qu'il dit là, ça demande beaucoup de temps pour nous former, forger batu. Ba parti le la IDP c'est 8 ans monene ya ko forger batu en termes d'idéologie et de pensée politique. Aujourd'hui, le fruit est que bazana tante ya kubanda ko lakisa sou batu ligne, ceux qui sont formés forment les autres et chaque génération, ce parti là fonctionne comme ça, sans moyens. Mais ndeko na biso Fayulu azalaki vraiment distrait et toye komona que na même journée wana pendant que lui marchait la même journée est arrivé l'entraînement de Denis Kadima. On ne sait pas maintenant eloko ya kokakosala ya malonga parce que il disait non instrumentalisation ya seni pour distraire. Donc, on comprend bien que Kabal, il y a des politiciens belés, ils ont qui distraire la population congolaise. Et dans cette cabale-là, Fayulu aussi faisait partie pour distraire des opinions dans des questions essentielles. Et là, l'Assemblée nationale a décidé de couper court de manière sage, qu'on a fait dans Makele Lewana. Comme ça, beaucoup de Kobandela pour se préparer. Oyo baza d'accord te ba se préparer ba luka ndenge nini ba kosala. Mais ici la course est maintenant aux élections. C'est ici qu'on va savoir ce que veulent les élections na ba balingi ngote.
avant de aborder point pour te comme na suka na le bien loko moko très important awa ba accrochage pe ezanga kate. Certains militants de l'IDPS accrochage tout ce qui s'est dit dans les médias na batu ya Fayulu, des accrochages qui normalement est lié na ba provocation, ba militants bazana ba sentiment na bango, ils peuvent se gérer, s'autogérer par rapport à ba maturité na bango. Bao bazo kanisa ke bazo sala opposition alors que baza peut-être entraîné dans la distraction, bazu pétant et la police a fait son travail pour calmer les deux côtés. Donc pour na kochiter la point oyo munene loko esengeli biso toye bezali que Félix Tshisekedi visiblement opposition ezomona na te. Soki opposition à Félix Tshisekedi ezalaki elingaki réellement kosala musala nango. Et c'est aujourd'hui les gens qui sont sérieux peuvent déjà commencer à comprendre que bande konabiso ebele o lelo bazo mibenga bazo linga ko se constituer en opposant face à Félix Tshisekedi bazali na ba touté ya kozala opposition. Baza épuisé na ba moyens d'action na bango, ils n'ont pas baza na subsistance nécessaire te ya ko constituer opposition face à Félix Tshisekedi. Et face ya kozanga eloko élément essentiel oui ça d'abord to ya kolobaki opposition congolaise eza ko exister nani to komi na moment ya ko décider te que opposition congolaise eza réellement ko exister. Donc o to kobenga opposition te za apprentissage, mais apprentissage où ezo salema na bato oyo bazana bango na amour ko servir nation te. Donc vous comprendrez que Fayulu a eu tout le temps d'être épuisé azana tamu nene ya kobanda ko bunda lisuko luka. Et opposition à l'élo, ils ont facilité parce que bisika nyonso oyo esalaki e constitué ki berere ya Joseph Kabila. Tu sais que déjà na kacha ko boma mabulu wana. Même si les gens bazo prêter intention ezali a été, mais on comprend facilement que azo répondre quand même na ba critique ezo venir de tout bord. A organiser des élections té, azana besoin de glissement. Toutes ces aventures montées contre lui, tu sais que azo répondre nango. Voilà que s'achève ce point. Au côté d'un point à Soka Ouezali, il y a le président de la République à qui peut répondre, qui participer à l'invitation. Il y a Bande Konabiso, il y a le ministère, il y a le combat spirituel, il y a l'église, il y a Maman Oulangi, le président de la République, il un président moko exceptionnel parce que endémique il y a no la kabisika nyonso bazo invité le président de la République aza ko honorer bango pona koya ko chama kolona ye. Et kuna pe akendaki ko visiter bande kona biso wana ake ko célébrer na bango 30 ans existence église na bango. Alors à suivre le commentaire à Batubalobi, c'est un président qui va partout, tout ça partout. Non, nous avons eu le temps makasi ya kozala na mboka oyo na absence ya président moko aza l'écoute ya peuple, absence ya président moko aza ko vivre na kati ya ba réalité ya ba congolais. Félix Tshisekedi peut-être qu'il le fait trop, mais il doit réellement le faire trop pour équilibrer ça là. Joseph Kabila a dirigé le Congo, le coup le président moko a existé té na kati ya ba congolais. Ça dit ba activité ezo senga ki batu ba mona président na bango ba communier na ye, même s'il a le temps. Joseph Kabila a salaki angoté. Lelo, nous avons réellement des efforts au tozo senga que ba congolais va comprendre que le président Otozi Lelo azali président y a proximité. Aza président moko aza attaché na ba réalité ezo le kana peuple na ye, azo communier nango. Même si les solutions ne sont pas des solutions qui doivent venir comme une manne qui tombe du ciel, mais Félix Tshisekedi comprend tout ce qui se passe comme réalité na Congo. Voilà pourquoi il est partout pour la kolakisa bolingo na ba congolais. Et c'est aussi pour montrer que l'église est allée car l'église oyoyo biso to yebité. Tout ça qui très surpris à comment que 30 juin leki batu basali kill action de grâce ezali batu ya église ya réveil. Il y a Philadelphie. Batu bakoloba o po ezali église ya président. Non. Ça veut dire lelo to ko sala événement moko officiel, to inviter pe batu église mususu parce que le Congo est un pays laïque. Côté moto tenga maki ya kozala kaka penché côté à église catholique ou église protestante ezali pe iloko moko malamu te. Aujourd'hui les réalités ont changé. Ce que les gens ne veulent pas savoir ezali que la population congolaise ezali
composé na majoritairement na ba jeunes wana bango ebele batondi na l'église catholique, ils sont dans des églises de réveil, bazana mingi bazana ba église de réveil. Ba église catholique ezalaka moko otanga ona commune moko okimi okekoluka moko okekoluka kuna, mais lelo tozotanga ba église boni na kati ya babalabala ba venir abatu pour comprendre comment ça se passe. Les réalités changent du jour le jour. Conception ya bato akala ya église état ba conception ya bato oyo ba église oyo eza ko simixer na ba affaire politique eza ba conception moko ya kala. Donc le président de la République a tout intérêt à participer à la vie à ba Congolais partout où il y a kokende s'il a le temps de le faire. Tout pour qu'il vraiment élément où il y a bonus pour que le président est attaché à la réalité à ba Congolais ce que Congolais cause la distraction t Banger est certainement makasi parce que le pays n'a pas besoin de traverser transition. Transition est la transition, il y a contexte, il y a gouvernement. Non, il y a transition parce que ce qu'on a changé, on a une concession et on a donc à tous les niveaux, biso ba Congolais na gouvernement na biso faut que pas si au Congolais a constaté ba tout ba le crise eza makasi na mboka biloko e mati tout ça non. Cette crise est normale parce qu'elle nous amène dans une autre direction. Les virages, oyo, tous allons traverser, poto longwa, na ba nzela oto bano tambola na fossé ou ezako wa enfoncer biso davantage na kati en fer wana poto kota na voie mususu. Yango à chaque niveau tous se trouver ce qu'on comprendre que il est important ou apporter peu mentalité à sika pombo ka échanger sala yango. Il n'y a pas que le président, il n'y a pas que le gouvernement pour changer le pays. Biso tout ba Congolais, tous ba responsable na réussite oyo tous ali causer la pombo kana biso et kende liboso. C'est par là que s'achève ce numéro. Ce qu'on s'appelle là qui n'ango ko hésiter te ko ça la commentaire. Bon continuer ko soutenir émission oyo pour kende de l'avant. Pe bon continuer ko bongo la bizaleli na bino. Appelez-nous, envoyez-nous vos commentaires et vos suggestions. Merci l'équipe technique qui accompagne Kingai Ndeko Chako, Nandeko, Mike. Quant à moi, je vous dis bye et prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstar et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eltonstar. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eltonstar, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eltonstar détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati ya Eltonstar. Na ba produit alimentaire. Oya Eltonstar, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otelaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eltonstar.